Bon, misusu bazalaki avant ye na kanisa neti bipoli na fulu. Mais na ba jeune ebele oyo ya promotion ya âge na ye, ba musicien ya viva la musique ebele. En tout cas, mingi bazalaki ko préférer ko vanda na bandako ou bien ko sala kaka eloko balingi ko sala. Mais Fanfa de Molokai azala musicien oyo azalaki ko kamwisa batu ebele, ba producteur, ba musicien mususu, pena basi ya sango ya Paris. Pambate ye azalaki kokende musala. Musala pe aponaki ezalaki musala oyo. Batu bakoya bakomona yo. Batu bakotala yo. Batu bakolakso musapi. Parce que aza musicien Fanfa de Molokai avananu asala musala wana. Azalaki kosala na kanisa sango ya mawa. Musicien munene Fanfa de Molokai auti kotika biso. Azala kaka musicien munene te, mais azala musicien moko oyo na katia poto azalaki exemple à suivre. Fanfa de Molokai oyo moni mutu moko bonzenga, respect pe atambolaka malamu. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko liwa nyonso ezalaka pasi na motema. Ndenge oya biso Fanfa de Molokai oyo auti kotika biso. En tout cas, ngai personnellement, na ndenge na mona ye, na ndenge na yebiye, pe na ndenge na mona ndenge azalaka respect, pe calme na gentil, en tout cas, etouchenga. Parce que, à part kozala musicien ya liboso oyo ngai na mona na Paris, bien sûr misusu bakokaki kozala na bango, mais oyo ngai na mona na Paris akendeke mosala asalaka, en tout cas ezalaki ye. Bon, misusu bazalaki avant ye na kanisa neti bipoli na fulu. Mais na ba jeune ebele oyo ya promotion ya âge na ye, ba musicien ya viva la musique ebele. En tout cas, mingi bazalaki ko préférer ko vanda na bandako ou bien ko sala kaka eloko balingi ko sala. Mais Fanfa de Molokai azala musicien oyo azalaki ko kamwisa batu ebele, ba producteur, ba musicien mususu, pena basi ya sango ya Paris. Pambate ye azalaki kokende musala. Musala pe aponaki ezalaki musala oyo. Batu bakoya bakomona yo. Batu bakotala yo. Batu bakolakso musapi. Parce que aza musicien Fanfa de Molokai avananu asala musala wana. Azalaki kosala na kanisa bisika batekaka bambirger. Bino nyonso boyebi yango. Bisika oyo ngana yebelaki ye kiasalaka ezalaki yango wana. Okomona batu tangu baza kokota baza kolakisa ye musapi, mais ye andimi asala wana, azala gardien, azala kosala musala na ye na botosi nyonso pe na respect. Azalaki na soni moko te na musala na ye. Pe soka asilisi musala azalaki toujours na respect na batu pe kotambola na batu. Nazo kanisa mwamba lebele na kutana na ye na ndako ya Vieux Ridel, parce que Vieux Ridel azalaki penza pire vieux na ye. Yango wana Fanfa de Molokai tango ayaka wana bisika nazalaki komona ye mingi soka ye. Ozomona mutu moko respect, mutu moko bogar, mutu moko propre, pe alataka vraiment sokotali on dirait cadre moko ya munene. Alata kiloko na ndenge moko ya kitoko.
pe nzoto na ye en tout cas bilamba ezalaki kovanda. Beauté koloba te, beauté moko aza nango vrai beauté oyo penza ya ba Congolais ya bazairwa. Soko tali te na ye pembe na ye ozali penza komona ke pembe oyo ezali pembe ya bipembela te, me pembe moko esengeli vraiment ezala na mobali lokola ye. Eza ni pembe ya basi, eza ni pembe ya mibali oyo batelaka na matokolo to batelikaka na mbunzu ou bien na zolo. Alors Fanfa de Molokai ye azala vraiment musicien moko n'époque oyo nga nayebelaki ye, en tout cas azali kaka musicien ya kobwakela ba fleur. Yango wana tenge lelo na monike atiki biso en tout cas etushenga parce que baza ba musicien oyo nga nakoka kopesa ata mbote, nakoka ata kopesa réponse, nakoka kokuta na ye mbala na mbala. Yango wana etushenga même tango azalaki koya paya Vieridel, chaque fois respect na ye na boboto na ye ne lobeli na ye, en tout cas eza kosalanga plaisir moko ya kosakana te, eza kopesanga ba leçon moko ya kosakana te, voire même na komaki na posa neti na kende musala. Mende lokola ki chomere lekaki na mbongo, tentation elaki makasi na vandaki kaka kote mbongo ezali. Mais ekoteli na ye pamba uti musala asilisi achanze bilamba, otali bogar, otali elobeli, omoni ke ayebana musicien kolekanga, omoni ke bogar kolekanga, mais makambo azosala ezotindaki na koma nanga neti ye, yango nde moto ezali bien kolanda nzela neti ye sanke asimba Bible ateyanga. Yango liwa oyo en tout cas etushenga personnellement tenge na monike Fanfa de Molokai atiki biso. Bien sûr baliwa nyonso etushakanga, mais soki mutu na moma moko na zala na ba moma moko ba souvenir makambo ebele de tushanga ya kitoko. Donc liwa na upe ekotushenga makasi koleka baliwa mususu. Wana eza normal ponanga, pona batu mususu na yebite soki ezalaka ndenge nini. Mais yango wana en tout cas na pesi mes condoléances na famille biologique na ye pe na ba Congolais nyonso, ba Zaïrois nyonso pe ba Africain nyonso oyo bayebi Fanfa de Molokai na ba mindele nyonso pe étranger oyo ba mesana na ye na kati ya poto. Na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.